30 juin, ezana mikolo mike, il faut koka, moi la mwasi moko wuti poto congolaise a sali ba foulard kitoko pe a proposer au gouvernement. Na utaki Paris pour représenter ba foulard oyo pour la fête indépendance ya le 30 juin. Foulard oyo na komia wana lingala na Kiswahili na Chiluba na Kikongo pour la indépendance. Pour muta se retrouver tous na 4 langues nationales. Na 4 langues nationales na pena komia mona. Moye itamo. Foulard na. Izamboka ata toza côté mususu ata toza na Paris ata toza wapi ata na Europe toko bosa na mboka ti. Oyebi ke pour na foulard na ba qualité benza o ya meilleure. Ba foulard na ngana sala ngona Italie. Foulard ya Papa Wembeza yanga, ya Wera yanga, ya Fali yanga, ya Joël Makelele yanga. Domongo pe monango ya Fespa meza yanga oza marque déposé nanga ya Raisi pe eza yanga pe kaka comme le 30 juin ikozala na Goma bon na ministre intérieur pe soki ndenge nini pona ko aider pona mouvement pe za pe na mboka na ndenge pe ya fête indépendance so muta uti défilé azana foulard na epe ko PCP courage eza kaka elengi pona mboka pona contact na opesa numéro nanga ils ont 081 54 29 483 et puis pour na foula parce que foula ngo 4 dollars donc bako pe ko leka pe na lingala facile bako somba ngo eza na ngo pe na lingala facile